sans polémique. Bino tout depuis Bokenda, Mouta Salero Gazate. Moutou Monga zo cartonné te gasa la banzembo 4 quoi Congo, même bana Mikeba Yemba, Azaragana Yete. Alors, conseil nos pèses bino sans polémique, sans vous mentir. Bonjour la ville na maison mais où rançon. Bonjour la maison mais bon soutenir parce que bossa na lo moto lo yenge a pamba. Bonjour voter la bino bateau pour rien. De toutes les façons, 20 ans passés, 10 ans passés, bah on se voit que la maison mais le ba komba gaulois. Alors, viens dans la rançon, zongisa orchestre, c'est bien normal. Bah, Gaulois, on a besoin de la rançon sonique. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Einda Kamabe, Tozongi Lisusu. Dans Katazoba, la chronique Antelo, Boalo de TV. Nulle part ailleurs, c'est ici que ça se passe. Avec la gourou de son temple, Eagle Woman, toujours en pointe. On est là, hein? Tout zala et au sala bien. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Elu talaka, elu monaka, elu monaka, elu talaka. Orly Gola. Bato bazo tungisa molimo ba Gaulois boy. Héritier watana bena Orly Gola. Bokotika molimo ba Gaulois kimia te. Bato bana choc ya yu arena. Erreur 404. Ti lelo na ba digéra te. Bazana kipeleke se ya date ya ING erobimate. Bino boye lisusu ko troubler bango boy. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez, Toko Kende Nango, réaction ya Orly Gola, Toko Kota Nango Lisusu, réaction, ya mwana mwasi ya vimba partout, Odili Manzaka, Toba na yaya ya artiste na biso mboka, conseil ya mukolo babo ya rangote monoka mukolo lumbaka solo melobaka makamba solo babo ya conseil ya yaya te. Orly Gola, le frère à l'artiste Ferré Gola, leader ya bagolois, asali sortie médiatique moro et bouger bagolois na ndenga osakana te. Après les kofi o wata uto beta bango abo tanga kombo na bango ya Orly Gola susu abimi ayo bakisa su mbata likolo likofi nzambe Orly Gola mutu aza kopesa leki na conseil na ebite bino bangulwa et sui bino wapi déranger bino wapi. Orly Gola aza ko féliciter kaka vieux na ye wera abeti concert ya retour et simbi a féliciter et puis na kasi ya félicitation wana a remarqué kaka que bato yango balongwaka maison mère comme quoi bakende kosala ba orchestre bakoma pe ba leader bakoma pe kozwa mbongo ebele babimisa pe ba musicien. Orly Gola a remarqué kaka que bato wana nyonso bakendaka oyo azosala mieux aza na ye pe te oyo azobouge mokili aza na ye te. La preuve en est wera son asali ka retour na poto eningisi koleka bango ntango babetaki baconcert na bango na bapoto oyo bauti kobeta lobi awa. Orly Gola n'a fait que constater, c'est juste un constat oyo asali ke banango balobaka batiki wera bakei bango nde baza danger bakoki koma ba leader bakesala ba orchestre babimisa banzembo. Mais Orly a remarqué que patron yango batikaka aleki bango kaka na moto aleki bango kaka na succès. Alobi ke banda bokenda mutu moko te azosala banzembo ekanga bayemba bango na 4 coins ya monde. Ça c'est une vérité. Bana nyonso ya wenge banda balongo epa wera qui a fait mieux. Mutu asali mieux azate fali ipupa azotelemela bango kaka liboso.
na bana nyonso ya wenge o balongwa moto asali mieux aza na ete baza bato bampiaka baza bato batekaka badiske te baza bato babetaka baconcert ya bavide ebele bazoko koyemba na bafrançais te musique urbaine mpona bango ezozalela bango problème. Qui a fait mieux na bao nyonso bakenda epa wera moto aza te. Alors vi Orly Gold alobi soki bisika bokenda bosala na bino pe ya malonga te tamie bozonga na bino ka maison mère yango pona likunia oyo boyokaki ntango babengisi bino te malamu bozonga na bino ka na orchestre yango moto asali mieux aza te. Bill Clinton kuna basamurai toyebaka te bakenda wapi orchestre mwangana sele o kuna kutu eloko moko te badiske nyonso abimisaka eyokanaka te orchestre mpe eyebani te soki ezalaka te ajani ana eloko te ni orchestre ni album ya Jackie abimisi album ata nzembo moko toyebi nanu te mabialo ekenda aziza babindombe ekenda aziza au miel de son eloko te les bogards rien du tout Lacoste orchestre mwangana nani lisusu Fabregas abimaki amekaki kosala mwa baeffort ti akoyi kaka batade bayokanaka te o Olivera porté disparu bacafé room porté disparu depuis Pomba azokoka eloko te donc Brigade Sarbati ayokanaka te Roi David pareil. Donc vous remarquerez que banango nyonso batika wera bazaka ebele na nombre mais sur le terrain bazo sala eloko moko te. Ils n'ont pas d'œuvre, ils n'ont pas d'action, ils n'ont rien. Pas de palmarès, pas de CV, CVK ou bauta nango pa wera. Ils n'ont rien. Alors ce qui a Orly Gold alobi ke bino bozonga ka maison mère po kuna ka ndezo sala bino bien. Tala bil ndenga yeko reni susu. Et ça liait bien. Et ça liait bien. Moi, je se démarqué, moi, je suis pembeni le roi de la forêt. Je suis héritier Watanabe. Et bien, je suis makamboute. Moi, je bovan kuna bilanda landa fali. Ya koma na ima landa nguli ya fali. Et lobi nango pakalingomba lobi moto alanda fali tina orchestre na ya zalaka. Do alongo na ebena maison mère tialanda fali na quartier latin fali alongo ya banda kolanda ye na baluki banda kolanda na elateli na okata mandefu na suki banda kolanda na balbum bilanda landa fali bana wenge bozonga na bino ka pa wera bozonga na bino esala bino bien bozalaka neti section d'assaut balingai basangana bazonga sunde bazalaka kala botante yango na nta mosusu ekosimba ekosala bino pe bien siko ntango Orly Gold alobi bamise nyonso bolongwa bozonga na bino ka maison mère mpo kuna ka nde ezosala bino asali allusion na Bill Clinton Watanabe Ajani oyo bazwi makambo na concert ya wera ali bagolwa baye komitika bango moko lokola aza ndeko afere Bill Clinton a répondre te, Adjani a répondre te, Céléo a répondre te, Lacoste non plus, baoloba na bango tout balongo pa wera baosali loko te, bagolo lokola bamimona ka bango nde bango, baye kosopana na ba live, basasa kaka Orly Gold. Yaya ya mutu apesi leki na ye conseil bino boye kota na kati, etali bino. Apesi ye conseil ya mabeta, fera zokoka te, akozonga ne pa wera carrière mobimba ya forcer ya matindika nyonso forcer kaka banzembo azo forcer album azo forcer ba concert azo forcer nyonso ya mwana mbali wana ekoma ya forcing c'est-à-dire que ya mona ka sort ya babil na ba Lacoste na ba Céléo na ba babindombe eza pe sort o ezaki réservé pona ye eloko siko ebikisa ye rando na fali yango moni atikaka kolanda fali te tilelo parce que faire était censé azala na ba carrière ndenge ba Céléo bazana ba Bill carrière moka ya mami
Et jusque-là, ils appellent la carrière, il y a mamé. Ce qui ont médicaments qui existent, c'est parce que tout ça est fallu. Il faut que la fallu, ça y est, existé. Aux années, tu vas bill, na ba waseleo, na ba Lacoste. Bon, qu'est-ce que ça meilleur kanarati? Y'a un monument na maya comprenage à kolaka et fanjo à kolaka aigle. Pour meka ko exister. Mais malgré ça, azo beta ma pekak. Azo beta ma mabe. Dynastie na ba stream combien? Depuis bo vanda na Amazon, bo pesa biso ba chiffre ba stream ezati. 2024 Siliawa eloka malonga ezati artiste mobimba azo mibenga international. Mutu moko asengi featuring te. Ti ane sili. Ane yango pe bandi mutu moko asengi featuring azati. Alors que so tali héritier Watanabe ba sengi déjà ba featuring na 2025 oyo. Et puis, en 2024, tu vas collaborer avec Naï. Tu vois ça? Donc, tout le monde a forcé sa carrière. Or, les lobby, ils ont une maison mère et ça le bien. Ils ont forcé, ils ont simbaté, ils ont forcé. Fallait outil na Côte d'Ivoire. Tel année enchaîné ba show. Abetika show moko et bendi deuxième, troisième, quatrième. Il y a quelqu'un na Côte d'Ivoire. Abetaka na fête ba amoureux. Ye wana simbi nzela zongi. Tangu na lobaka vingi la paiement boko taranga duti yazaka abeti likofi moko na paiement nana abeti ka likofi moko vingi la paiement yango wana auti Côte d'Ivoire ko betaka événement moko ye wana zongi muninga utai na Côte d'Ivoire wa tourner date moko bendi ba date ebele ti ba Guinée ba Libreville ba nini yeso ka ki abetaka événement moko azongi. Et puis je commence à comprendre que bateau va bien ça faire na Abidjan izaka bateau ba sepela pena na falite. Donc biso photo ben ça ka faire. So fallait outi wa biso peto ça tout ben c'est les ka faire. Mais fallait abeti ba concert et belé na Abidjan. Siko yo outi na Abidjan pour beta ka concert moko yo wa nozongi mbang. Ozomona ke mutu moko boye azo sala poate devant Fali mais azo forcer kaza l'adversaire nae. Carrière mobimba ya forcing. Ndeko no atali yo ayokeli yo mawa. Alobi olie o força ka izo simba te zonga ka pa wera. Pona minute soko zongi pa wera wenge zongi ndenge ezaka kala. Ça peut vous donner une deuxième chance pour ozo koka te. Ozo koka vraiment te. Ou koka te. Wera beti arena Grand Paris. Na tout le monde a vidéo na a annoncé bientôt toujours une deuxième date. Yo banda o beta o kangama. Bando rata yo arena o kangama wana. Azelaka fallait cha date à Stade de France pour y pa cha date y événement na Bozo zela date y Stade de France ti so fallait bisi bino ke to tiango na 2026. Bosa sikoni. Bo telamisu. Oyo carrière ya ndenge nini oyo mwana mbali wa salaka carrière moko médiocre. Nani ngo ko zo yo comme exemple na carrière musicale. Que musicien pena jeune musicien yebo abinga ben exemple nanga carrière logola ya ferry ya ngonga na lingi na sala. Nani ngo ko zo comme exemple. Azate carrière mobimba souffrance na souffrance. Bibotu na bibotu babeta ko kaka. Babeta koka terrain nyoso kotaka babeta kokaka wana carrière soki ndeko na yo yokeli yo mawa alobi zonga na opa papa pozo koka te eza mabe bobimi awa bolati bosukoli oligola kutu bamema na poto so bamema na poto nde kopesa mutu conseil te amema na poto me apesi conseil ya bien azonga pa wera azokoka te. Soko sunga bandeko ndefo banda kolia bango. Nene ngo lobaka soko sunga bandeko fo banda kolia ka bango. Pona makambo na yo. Eko mama wapi? Musicien moko pena oyo kaka un mauvais perdant. Doit koma pena ko tambola na mentalité ya perdant. Ye moko azaka conscient que si na perdant nanga kala. Yango ifo na kola ka fali. Pour soki na kolé te na ko exister te asi a perda tongo si a bunga kala
inconscience nde inconscience. Non, on a un artiste, un musicien inconscient te logo la mwana bova. Aza inconscient en tout et pour tout. Donc yelo wa bengi conscience ekufa bouton na mutu na ekufa. Wa bengi conscience. Bouton ekufa na mutu na ye. Na mona nano artiste inconscient te logo la ye. Ayeba na ete makambo azosala. Ayeba na ete eloko nini ezo mériter nini. Ayeba te ba enjeu nini eza pona kosala eloko tel qu'est-ce qu'il faut. Ayeba eloko moko te. Donc inconscience nde tambuzaka carrière na ye. Baza wana bavandi baozela kaka fali atia date ya Stade de France po batia date na bango ya ING. Na ye na mwasi na ye wana ya masoko minene. Donc ye pena muta pesa idéologie bi yo folanda kai. Soki nani yango abetelaki bango lisolo ki fali akobeta Stade de France na juin. Allez, bake kotia date ya ING na bango batie na juin. Donc baponi déjà mois na bango ekozala na juin. Baozela siko fali atia date ya Stade de France po bango pe batia mbala moko date ya ING. Tala niveau ya inconscience elata nzoto ya moto. Yo il faut zonga ka pawera. Obandi na kozonga na classe. Ozongi classe et puis ozongi maison mère. Mikolo mnato tinda oka zonga maison mère, zonga na classe. Grand frère na aussi à lobby. Yaya muto yeba ko guider baleki. Bazui kaka mungongo ya koyemba bapesi yo. O nyoso tikali bapimeli yo. Bapimeli yo mayele, bapimeli yo tai, bapimeli yo nyoso. Bapesa oka mungongo ka zwa yango. Mungongo wana so bapesa ka ngota werason. Nde bien. Werason yangiama. So ba changeaka makambu. Tokozwa pena mungongo o eze pa mwana bova to pesi na biso yango werason. Parce que werason encouragé na musique. Azo mérité pena zala na ba capacité wana. Bazi mungongo baki kopesa ngo pa inconscient. Aye ba lelo ko sa na ngote. Kaka loyenge. Na ye na ba fanatique na ye ndenge moko bata loyenge. Vina bango mobimba na maboko afali. Il faut fali atia date po bango pe baye ba place ni tokokende. Il faut fali aloba po bango pe baye ba nzela ni tokokende. Inconscience moko na mona musicien inconscient boité. Yaya yebisio zonga maison mère. Zonga pawera, zonga pena classe. Auti koyemba regarde moi kuna na Abidjan. Nzemba ngo pese sila na ngokala. Batu bayaki na soirée wana ya Abidjan ko ba regeta ifali makasi. Na sur place bavane na batable babisi fali était là. On allait vivre une autre soirée. Ba regeta ifali makasi. Concert malili, olati mabe, ozoyemba nzembo sans éloquence, sentiment d'inarchevé. Bo wana tika ango kati. Foto wana kangama na onka sentiment d'inarchevé. Tia okufa ozaka na même faute, a ochangeaka ngote. O bozo mone mutu. Muta boesko bozo mona ye mutu. En tout cas, conseil ya Orligola eyokani pena parce que ndenge la musi ba live et quand Orligola parle, les Gaulois s'agitent. Eza Watanabe, eza Orligola. Bato wana mibale bayebi kotungisa molimo bangulwa. Na minito baolala te place bazawana. Yaya pesi leki ne conseil, moi j'espère que leki faut landaka conseil wana. Mukolo otikalaka mukolo. Toza na ba pouvoir nde nini. Yaya zaga yaya. Conseil wa pesi yo. Yo faut tout sakaka. Alors, après makambo ya Orligola, natali émission ya mwana mwasi ya Vimbovi. Avimba partout oyo. Mwana mwasi ya maison mère. Azo s'attaquer na fali makasi. O fali azo bela. Bosala ba analyse ya bakisi
po yango nde kobikisa ye. C'est ridicule. Bazozwa bino na baorchestre bozoyeba mpe koloba te. Moto akanisaka soki azoloba mongongo makasi na plateau nde azoloba bien. Baodile manzaka bozoyeba mpe koloba te. Bazozwa bino ka na baorchestre o porte parole o communicatrice bozoyeba na bino mpe koloba te. O fali azobela bosala baanalyse bakisi. Oh, eza na sens. Oyebi bino mpe koloba te. Mwana mwasi avimba ndenge ebembe ekufi na mayo na kamwaka ye avimba partout nde bapompa ye na chambre air soki ndenge nini. Comme moto akovimba partout boye miso evimba mbebo evimba matama evimba elongi evimba nde moto alali na sansa mabe. So olali na sansa mabe na ntongo olamu komona elongi evimbi wana makila nyonso ya nzoto ye na motu evimbisa elongi. Ovimba elongi nde makile mati na mutu. Nayebi te mpo ni basi ya mabe balingaka ba esthétique ebele na nzoto. Otie sila minene yo, obakisi piercing yo, otie bakala minu yo, otie ba tatouage yo, obakisi biloko matoi mibale. Oke nango wapi? Mpo nini basi ya bilongi mabe balingaka ba esthétique ebele na nzoto? Okomi lokola cahier dessin, okomi lokola tableau à peinture. Baudile manzaka, vimbovi. Avimba partout lokola ebembe ekufi na mai. Odile manzaka mama, batangi pena basi batangi na odile. Tobani pena okonte basi pena na Congo pena boye to konte mama Amida, de mama Nanio, de Claire Kingandi. Ale tokomi pena yo totangi yo pe. Oza ovimba ondire ba poupée wana batiaka mopepe wana. Ça va pas? Ya mona yango esthétique. Azwi ba tatouage alatisi na nzoto lokola bakaye. Tala nzela lino monene. Azwi kala lino atie. Tala basila minene ya milai. Plus oza monene, plus ozo bakisa ba esthétique ebele na nzoto. Ozo komandire kilo. So mati na balance, au moins on peser plus. Ça va pas. Bino batu mosusu boya na ba TV po bo mimona mwa batu na société. Oza kitoko te, otangi te, wa bien te, aloye pembeni awera po sala mwa kombo na TV. C'est ça. Nata normal pena boye, oza pena ju, okati pe odili manzaka. Wana kwiti, wa babasi babeta wana kwiti, sans blague. Kwa mutako vimba luka pamplemousse nde ba pompa ya ko pomper. Ozaka bien te? Luka na no solution ya santé na ovimba mingi. Babenda ba graisse, babendi makila, okiti mwandambu, apo yekoloba maamba fali. Ovimba trop, ça va pas. Ilungi yana munene yana so pousse nka pembeni na kamera ya mona ngo sko abimi kitoko. Tele lungi munene onde sanza. Na basila milaya tchaka lokola matiti ya pelouse. Soka pousse lungi yana munene pembeni na kamera ebimi suko ndire ba pompe ngo mpepe. Ya mona sko bonga bimi bien. Mbebo na oneti ka tilapia. Tilapia ya mutu te oya mbisi. Nga bana bolimbisa nga ya bandeko. Bolimbisa nga. Nazaka allergique na bata bilongi mabe. Wana mnande nzamba salanga pardon. Bolimbisa nga Nabi ke beauté eza relative, beauté subjective pe ezalaka. Beauté objective pe ezali. Muta kitoko na ndenge na ye. Mais nazaka vraiment allergique na bata mabe. Nakoka ko supporter te. Bapi anga kanda. So na tele bina mutu apena ilongi mabe na oka kanda mo matinga na muteba na kompona ate. Yande nzamba salanga nazaka allergique na bata mabe. Sudu ikona ngo soko vimba ndeti ba odili boy. Kanda su makasi. Ondera sala mutu. Nakoloba nanga mingi te na osuka nanga quelque part awa.
nena lobaka pona osukisa bato bazo benga wera Weranson. Virginie muto alaksi bino ebengeli wana po Virginie aza makasi neloko wana tata mwasi ya bana bova Virginie ka Weranson bato bazo bengaka wera Weranson na alaksi bino bozo mona kombo ya mutu ekomami na WERRASON. D'accord? Alors, ce qu'on y a à partir ya WERRA na S. Entre A na S N ezate. Pourquoi bozo tchaka rang? Je comprends pas. Entre A na S N ezate. Weranson. Ce qui N ezalaki na katikati ya A na S ndegoloba Weranson. Entre A na S N ezate. Ce que bozo tchaka Weranson poani. Eza Weranson. C'est tout. Weranson. Ran wana boz Weranson. Wana Virginie mutayana baje wana. Yesu kwa kanza soka zo benga ngo Weranson nde azo prononcer ngo ekomi na français. Non? Donc pour na yesu kalbi Weranson nde ekomi na français et sonner bien. Non. Lettre soki eza nasal te, okokota nasal pourquoi? Un mot eza nasal te, okokota ngo poani. Weranson, c'est tout. Et nous on est comme aux bino Weranson. Les gars, boti ko pesa biso mitu pasiko. Ba parents botang sa bana pardon. Sinon te to bando mona pasi. Ya goloba mingi boy. Eza na bazoba oyo bakanisaka. Moko po ekoma kitoko na français, il faut ezala kaka na un. Français ezalaka na ba ante. Ba a pe ezalaka. Elo mususu pe lobi a. Wera. D'accord? Viendra. Prendra. Ba a pe ezalaka. Botika ko tsaka ba wana bokasa neti yango nde komi français, yango nde komi mundele. Batu bayebaka makambo te nde basalaka baje wana. Ezala kwa musicien mo ya mboka na biso soka zo ba français tia monoko songe. Donc ye pona ye français so komi na français il faut monoko komaka ka songe. Omona ka ba tu. Nyoso ka tu. Tu sais, tu. Non. Na français ba ti pe ezalaka. Et ezaka te lokola la français boyoka yango ezaka na ba tu. Donc nous sommes comme nous nous songe kaka tu ba ti pe na français zalaka partir faut panda pena monoko ti ya te lokola français zalaka we uzuka monoko songe partir et veut partir wana mise moko mboka na biso mutaka makasi ne loko wana yeso komika na français monoko komi songe libela so ka ti monoko songe ali ba sonyo so kendeka ba u pour na ye français ezalaka na ba u. Or ba i pe ezalaka ba a ezalaka ba un pe ezali mais ba a pe ezalaka. Weranson, c'est ridicule. C'est quoi ça? Namoni tokobanda kopesa cours na kata zoba. Il faut tobanda kopesa cours ya français. To sali analyse, tozu mwa parti moko topesi mwa cours ya français na kati wana. Bozo baby sa ba mers. Neti bobandi Weranson wana. Bana mike o bayebi werate. Ba kanisa ba benga ke ranson. Doka Weranson. C'est simple. Pone boni ko compliquer makambo boy. Bato bayeba français te. Boni ko compliquer makambo pour rien. Et si à nous maintenant, ya ko recadrer kabino, tozong saka makambo nyoso na temps. Pona ko éviter que bana pe bakota na babuzoba wana parce que makambo buzoba ekendaka boy yalo wa lelo bakino bakoma ko ba étirette ezaka tirette fermeture éclair ou bien tirette une tirette parce que on tire au tirer et kangi pantalon kino ne so koma ba étirette existe kate. Pourquoi? Parce que c'est un langage moko courant, c'est-à-dire le moko boy sans pour autant vérifier le ko les olo ba mingi au côté na rythme wana. Parfois on arrive aussi à dire des choses comme ça
sans pourtant vérifier loko les olobama mingi okanisika ke lobama bongo parce que batu belé ba oloba bongo. Donc il y a des petites fautes comme ça, il y a ba grammaire, il y a ba nini auto komisango communautaire parce que beaucoup de gens parlent comme ça et pour komika ko loba bon même si au yebi na français bien mais parfois ils ont kabiso pe pour nini mouvement ya masse, tu vois? Batu belé so ba olobango le fait ya koyoka ngo mingi cerveau na yo pe comme kanga ou comme loba pe bongo sans pour autant ou se rendre compte. Ça arrive. Et à mon il faut tout le temps tout recadrer kabino. Donc désormais na lingi suna yo kate mutale ba we ranson à partir ya lelo we rason bobi sa Virginie ezaka we ranson te la we rason en wana yete mutasala kombo wana po baksaka en boniko. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?